AgroPlus. AgroPlus. Connaissance internationale, n'est-ce pas, des génocides congolais. Il y a eu génocide au Rwanda, nous avons accepté. Mais accepter aussi qu'il y a eu génocide au Congo. Les Congolais sont tués chaque jour par le Rwandais. Alors, nous voulons que la communauté internationale, les instances internationales, les organisations de droits de l'homme, ils reconnaissent qu'ici au Congo, il y a génocide. Ce ne sont pas des simples tueries. Nous avons perdu des milliers et des milliers de Congolais ici. Et nous n'accepterons pas que ce genre de comportement oublié, ignoré volontairement par ceux qui doivent reconnaître que le génocide congolais est plus que ce qui s'est passé au Rwanda. Vous allez comprendre que nous sommes un pays le plus peuplé. Aujourd'hui, les grands Kivu est dépeuplé par le Rwanda et ils nous tuent. Les Congolais sont tombés par des balles rwandaises. Nous en avons marre. Merci papa mopanzi sango AgroPlus. Bato botikaka biso te fédération ya Tchangu bo accompagnera biso na ba cadre na elongo na ba coordonnateur nyonso, ba coordonnatrice batu nyonso. Mais taki lelo na moni bino susu na ko remercier tout d'abord bino na volonté na bino. Lelo o moni awa eza mokolo esengo pona biso. Biso toza ba wazalendo ya Kinshasa. Biso tozali bato tozo soutenir chef de l'état Faci Beto Mukato Mbolo. Boyete. Oui. En tout cas lelo za mokolo esengo ezali na bandeko la biso ya parti Afidek o eza ya mama Fifi Masuka. Tozali ba ami ba camarade ya ndeko président Marodo Chancelier. Lelo azali meeting na populaire, meeting wana intéressé biso force du Bogué de Tchangu. Pourquoi meeting wana intéressé biso? Lelo tozo balika moko oyo toko yebisa opinion ba yebake. Faci aza na mandat mais aza na mission.
Fachi aza missionnaire. Soki aza na mandat akozala na mandat limité ekozala ba jour ya mikolo kotanga pe na ba année ya kotanga. Mais na musala oyo Fachi beto aza nango na posa asunga mboka na ye, asunga peuple congolais, asunga jeunesse oyo esengi topesa ye mission. Yango moni lelo oyo take ngai Dangwe d'Afrique Kolo Likambu papa ya Bipogo ya Tchangu parrain père spirituel na kosi makambo oyo po na ko soutenir ba action wana nde na ye pe take biso tozaki déjà na mouvement banda kala na elongo la président na biso Moselu Pamba Moki Joël to pendaka déjà na meeting to salaka déjà avant to lobaki Fachi azana mandaté mais azana mission yango mona banzembi na biso tondo yemba olinga te to ko changer constitution makambo ezebele na mboka na biso na ba constitution na photo simbango to moi muta osimbango za kaka Fachi beton il faut azana na mission na ebité ceux qui na répondre bino bien mais c'est les journalistes. Sikoyo en tant que mokonzi ya fédération nyonso ya Tchangu liloba na nini oza nango mpona mama Fifi Masuka? Mama Fifi Masuka yebake bana Tchangu balela makasi bana Tchangu balinga ko mingi ba réalisation oyo ezosala na lwala bayebango ke kitisa yango Mardoche Sele akitila yango mute bango Iblas akadolo jeunesse oyo Tchangu eza éparpillé Tchangu eza vaste Tchangu eza terrain politique et puis Tchangu ezali terrain oyo bakosela kango bato makambuki ezali terrain opposition mais biso bawazalendo ya Kinshasa biso force Lipoge ya Kinshasa to komisa kango terrain ya majorité boyete esprit terrain rouge oyo ezali take président national ya force Lipoge ya Tchangu etake Dangwe d'Afrique etake Kolo Likambu président fédéral oyo asimami ya boya bavi atambolaka elongo na ba hiérarchie ya parti na ye na hiérarchie ya président na biso ya structure na biso ya force Lipoge na parti na biso l'IDPS oyo tokoko bosana te parti cher ya papa Etienne Tshisekedi Mukongo Nkoba et puis na parti oyo tozali na CG Kabuya AK47 Manabuto du chef. Merci mopanzi sango. Bon pemele na oto moni CG maloba kitoko nino koza na mpona président Mardoche Mingalse. En tout cas très bien, merci premièrement bapanzi sango mokonzi na bisi atandoli malamu oyo eza bolamu oyo biso to posani a pour soutenir papa Mardoche Télé. C'est parce que vision oyo azana ngwa ko soutenir président de la République démocratique du Congo a lobby très bien que président azana mandat mais sengela azana mission biso pe totali malamu que et sengeli azana mission pour assisa nyonso ngo biso to lobby peuple congolais peuple jeune mama ndeko mwasi ndeko mobali biso nyonso totali na sima ya président Mardoche Siona Biki Rouge Pinéatre Sembou Libembe Bango to bangisa Tchangu Fachi be okota kande fiko fio moral bere rouge merci na bino baiki okota ki ndenge
là avec Jonathan, membre fidèle à Fidèle. On a maman événement OESA à le 28. Ils sont à go plus pour accompagner nous te bango Blaise, force du progrès de la Fédération Tchangou. Jonathan à chaud. Quelles sont vos impressions? Oui, bon, merci d'abord pour la parole. La façon la mission de la journée à l'Élezaki. Pour la Mokotamboka, Mokotamboka, ils sont pas jeunes. Ils sont pas soutenir le chef de l'État. La Makambo s'est passé dans l'Est. Le chef de l'État a un mandat et a une mission. Makambo est dans l'Est, il faut une mission. Au mandat de mettre un pied. Après 5 ans, à commencer à 1950. Alors, Moni, ils sont jeunes, jeunesse fidèle de Télémi avec notre président Mardoché. Il y a un papier, président Azana, mandaté Azana mission. On a bandé, la mission va se couper dans l'Est. Il y a un moment qui marche au Saluana, il y a une reconnaissance, il y a Génocos. Et ça, il y a un Awanini. Il faut que le comité international va reconnaître que Génocos et ça va Awana Congo. Il y a un moment qui Télémi pour la constitution militaire. Congo, les cérémonies pour le président de Mardoché Mounganté. Donc, les cérémonies ils sont la jeune vision OSU. Na ba jeune nion sur la ville qui a Congo, bazalé na monté. Bazal surtout ya yoka jeune loko la président na biso président Mardoché, ya ko bimisa thème o bomoni wana ya mission et non un mandat. Et c'est on a ça en mingi ya wana. Bon, malobani nous en avons pour maman Fifi Mantsuka pour karaté, donc honorer ba maman le 8 mars. Il maloba o naza na mingi ya ko kumisa autorité morale la biso son excellence maman Fifi Masuka na o yaza ko sala premièrement na province ya Lualaba. Puis c'est courage nzambe ya batela e nzambe apesa sous makasi apesa sous vision lisusu ya koleka o asali na Lualaba. Bon, awa ba maman ya force du progrès Tchangou basengi le rôle de Jonathan fidèle et fidèle au commissaire bango maloba oyo ba image ezali basengi clôture ya journée de la femme baya na Lualaba kobeta nzango olobi nini epa maman Fifi Mantsuka. Bon pour na journée wana le 8 mars maman zana maman autorité moi ça maman azana mutema o nyonso ba maman bazala nango message oyo bolobi na pe na ko komisa ngo pa président na biso président Mardoché na ko yebisa pe ba femme ya force du progrès bazana journée le 8 mars faut soutenir bango. Donc bango basengi le 29 mars eza clôture ya journée de la femme. Le 8 mars bango bazo bandango awa esika mokonzi na bango azali DG na 03 bongo basengi le 29 bako clôture na Lualaba mama amema bango. Bon pour na le 28 le 29 ndenge lobi wana programme na cahier de charge ya mama ye mom tayebi ndenge ezali ngai nayebi te oyo nakoloba même osenga mama bika azalaka motema ya mawa ya kosunga asunga bama ya force du progrès bakende kobeta nzango na Lualaba. Merci Jonathan. Naza pe na yike moko awa moko lisu litoi mopanzi ya Mutebango Blaise Gola olobi nini pona mukola lelo. Merci papa nanga journaliste na oyo sali propesa ngai maloba koloba na ba jeune eza kaka vision ya chef de l'État to soutenir maman Fifi Masuka pona vision ya chef de l'État mingi ya koloba eza te tokonima jeunesse ya Tchangou et soutenir maman Fifi Masuka namoni oyo ya koloba eza te pona ko soutenir fédéral Mutebango Blaise oyo asimbi fédération ya parti ya maman Fifi Masuka na kati ya Tchangou. Mama oza mama na biso soutenir biso chef de l'État tokoza pona yo tosimbi makambo pona yo mama. Bongo sengi nini pona président Mardoché Tselominga. Président Mardoché kende liboso rume ya ngende na yo na makambo ozo sala pona ko sécuriser jeunesse ya Tchangou pona ko faire réparer mémoire ya jeunesse ya Tchangou
pona appui ya maman na biso maman Fifi Masuka na chef de l'État Fatou Beton. Merci na yo nzamba pambola yo okende liboso. Merci. Kaka oyo azali ke moko ya force du progrès Tchangu bango basimbami na mokonzi na bango fédéral Mute Bango Blaise. Papa nanga bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Olobi nini pona journée ya lelo oyo meeting munene za awa yo atanke ike oyami makambo ngo ndenge. Merci d'abord pour la parole. Biso la force du progrès tout Tchangu. Ngana kata administration na biso ezali matière ya sécurité. Biso za bato na kata Tchangu ba considérer biso ndeti ba brigand ba kuluna bato mabe. Tozali ba kuluna te to bunda pona makambo loko maboyelelo. Susi na biso zala kituna mokonza mboka wa kolinga biso wa kozala pena souci ya population congolaise. Président alekaki asilisa biso surtout bana Tchangu ndeti nga moko na victime baninga ebele bazali ba kuluna te ba kenda kaka pona ba ignorance ya gouvernement elekaki. Yango na Fatou Beton tellement azali na mission ana mission pour le peuple congolais, mission pour l'Afrique mobimba to lobakaka. Yango ni biso population Tchangu o ba benga ba kuluna eza toujours derrière chef de l'État. Tchangu ba benga comme belle opposition, ba Tchangu za tuna belle opposition te. Donc on a clair que na kata mboka na biso Congo ndetale ko saba application tinzamba lala kati satana tumba mbetu bateli biso muko atombolo Fatou Beton mukongo nkoba président de la République no moni biso za sima na ye. Ah, tous allez à cadre de soutenir président Mardoché parce que eux avaient la vision chef de l'État. Nous tournions surtout à ta satana. Sur la bina, ça va un souci à soutenir chef de l'État, puis c'est du progrès, pour la simanaï. Mwana ma Nicole mwana piti bulu pati biso ya yiki fédéral Muteba eko tonda pona kozela ma pipi poto ka makambo nini na opesa biso yango nde teko tonda wa bongo sikoyo olobi nini pona mokonzi na yo fédéral Muteba ndenge amemi bino nyonso awa mama Fifi azolanda bino olobi nini lobani tolobi boye mama pipi biso ba lo toyena esika oyo lobeli loba moko bano babika toza posa ya likambo oposa biso ya pouvoir mpona bamama soutenir biso ya mama soki otiki biso ya mama tokotika ote partout yo kobengisa biso tokozala fédéral ya kobenga biso toya mama pipi zala na biso ya mama biso oyo toye kotonda awa toyaki depuis ntango toza awa yango tobi mama pipi kotika biso ya mama te tala misu kote ya mama toza ebele totondi mobondo. Voilà mama namoni yo mpe awa baloba nini oza na mpona mama Fifi Masuka. Mama Titi ya tuka na yo koloba mpona yo mpo kokanisa bana na yo kanisa bamama na yo biso bamere ya Tchangu tolela yo makasi mama toyi kotika biso te otika biso mpe te awo bibongo zala na biso nangali mpona mama Fifi Masuka yango na ngali na ye awa tataka biso bayike ba jeune fille naye kose manifeste na nini nayesalisa akipe biso atia biso mpe yaka na Tchangu atia biso ka abwaka miso na ngambo na biso bamama tika biso te. Donc, aux à peu près que le Tanzango le 29 mars na Lualaba. Na d'accord beta. Parce que tous le 8 mars awa mais le 29 photo que le succès na Lualaba kuna maman lobino Robert Tanzango. Na Robert papa. Robert to se bele mo bonde to na sima ya cordon Muteba fédéral Muteba to na sima na ye. Yango ba wibo bonga déjà po Nzango Robert na Lualaba. Fédération ya Tchangu il fait que Lualaba Robert Nzango pour nous clôturer journée de la femme. Alors koloba maloba nini po mama yoka yo ke bino bozana posa okebeta Nzango kuna na ba mama ya Lualaba olobini. To sepeli ka mama sunga biso atika biso te tozana sima na ye. Atika biso te.
fédéral apesa biso bamama toya apesa biso journée tokokutana po tozwa position obeta nzango toza posa asoutenir biso. Mama olobini mpona nzango ya le 29 na lwala bakune pa topusa mafi toyapeke toyebele tokoyebele kolemba biso mafi mobondo mafifi okolemba biso yoka bavarage ana okolemba yango biso toyeba nzango te tozeloka tolemba ete. Mama olobini Papa naza likambo vraiment koloba te toza na nsima kaka ya mama fifi donc nzango wana biso tobetaka toza wana ekutani mpe eza na mwana biso ya bamama mois de mars biso yeyo bamama fifi yeyo toza na nsima na yo do lokola babile 29 wana tokozala wana benga biso toza ebele ka nde ozomona boye tozali okosa ata mo exhibition moko ya nzango amonake voilà, nous sommes là pour vous annoncer que la journée internationale de la femme, c'est pour ce 8 mars. Donc, le maman de Fédération de Tchangou pour la force du progrès ont demandé à Maman Fifi Mansouka qu'il vienne là-bas le 29 mars pour clôturer en beauté la journée de la femme. Yango moni bazako bongama awa, journée de la femme clôture nango ekozana lwalaba. Abandi président Mardocha Zolanda Biso, na moni artiste awa pona le 29 otie pilipili nini pona likamona ba mama ba sengi ba ngelo beta nzango kuna le 29 na lola. Bon, ça va? Mona la pesi ma pipi masuka modele. Apona la pesa so président Mardocha c'est le mingo modele. Aposi kona la pesa so papa biso pati beto ba modele. Sikona bali boye lelo nato poto soutenir wazali boye président Mardocha Seleminga oyo yoko tembe tembe ayoko projet tembe ayoko soutenir mokonzi moko pati beto siko pona makambo etali le 29 mars tosengi epai ya mama fifi tosengi epai ya président Mardocha Seleminga papa akotika bamama na biso te activité na biso munene eza le 8 mars. Après le 8 mars, nous avons une activité, nous avons soutien pour même la biso ba maman na kata lwalaba. Basangana ba maman wa lwalaba ba soutenir maman Fifi. Ba betanzango lo. Ba betanzango lo. Ma Fifi ba manga nelengi na kokolo. Na kokolo ba mingite. Maintenant la beti ozole la boy. Comment la beti ozole la? Asela tena oseka. Oh. Mais asali nini maman Fifi Matsu? Ma Fifi elengi asala. Banana botama nana yoka sangute gouverneur moko asali makambo ma Fifi asa na province na banana botama papa muto si bote oza nelonga mutala tango na lwalaba mutaza azu propriété oza na ndako ba président tango na lwalaba siko mama boye na kata mibali me akoje bango abeta bango fimu sikot ma Fifi poni ozala tena seka bon olobini mpona ngoi fédéral mute bango Blaise oyo aza kokamba fédération ya Tchangou mpona oyo nyonso esalama maloba nini oza nango. En tout cas premièrement nanu naopesa fédéral ngoi mute Blaise bambote mpe bamercie ebele parce que ye vraiment nde tobengi vrai tike gane eza nde ye. Pourquoi tu as bien fait ticket gagner la carte à Tchangou? Pour Aza le seul, autochtone, oh Bundi Sami Makoyaka, c'est pour cela que les Français va bengi, Mouto yo Bundi Sami Makoyaka, laissez Mouto pesa lycée, c'est la carte à Tchangou, bi mai sauve les autres les Akaka, mai, ata baye bele bakoko quoi c'était. Mouto ça la fierté, na carte force du progrès à Tchangou, pour nous soutenir notre président de la République. Papa Félix Antoine Tshisekedi et Zakara Nani Fédéral Mouté Aza le side du progrès Oya Boyare Rébellion Oya Boyare Aza Mouta Zotambola toujours na sima mibeko ya IDPS ozo respecter iracha IDPS Aza fédéral Oya Bavir o Bayara Bavir mais Bavir edendaka et pas na ye Aza zéro Bavir et pas na ye Aza zéro Bavir. Respect l'équipe ne c'est pas naé en respectant toujours Irachi Mouto bendaka tous les catégories à Moutou
artiste intellectuel mutu nyonso ye akomisaka ye diprogrès na facilité yango mwana napesa ye toujours bamerciri mpe baencouragement akontinue toujours osa mosala na ye asilisa kuluna na kati ya ntango tomona adimina moyibi na ntango tomona ayeda la polise na biso ya ntango tomona district etia bamituka oyo federa mute basharge bayike bakanga bakuluna na ntango basila atika bango na maboko akile droit lelo ntango mpe tokóma na courtoisie totambolaka kitoko mpona federa mute bango iblaise boye te maafifi masuku asala yango boye po nini te naolela te naoseka. Merci. Voilà, nous sommes en train de continuer avec ces grands... Siona, Biki Rouge, Pinéatin, Saint-Boulibélé, Bango to bangisa. Changu. Fatibe. Okota kande. Fiko. Moral. Bela Rouge. Merci na bino baiki. Okota kande ngeni. Bino. Avo Plus. Avo Plus.